bonsoir, kimia, na bisika nyonso bozali kolanda ngai, lola na bino yeyo, mwana na bino yeyo, leki ya bakulutu na yeyo, napesi merci mingi na yawe njambe ya lola, apesi nga lisusu makasi ya koya liboso na bino, pona ba réalité ya mokili. To respecter ba instruction ya COVID-19, ndenge ba français ba lobaka, vaut mieux prévenir que guérir. Stay home, save life. Donc, to vanda na bandako pona ko sauver ba vie. Malade ezali. Soki ezali kobima pona ko somba biloko kolia, ou bien musala ekangaki te ozo sala, tango ozo kende, se protéger pona komibatela. To umela ko bondela, nzamba sa la biso grâce pona solution ezwamana na maladi oyo. Nazo profiter pe ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso bao bakufeli bandeko na bango na corona oyo. Na présenter ba condoléances na ngai, na bosani pete famille ya kulutu na biso, Maître Pai Mangwao, Grand Yaya, mes condoléances na libota mobimba, molimo na epe manakimia. Voilà. Na ye liboso na bino lisusu pona suite fe na biso ya mama Mosambeli. Na banza toyebi esika tosukelaki yango lelo nga moumbu na bino na ye pwete to silisa. Jeune fille ya 15 ans ayebisi mama Mosambeli ya porta katikati. Mama, solola na noko Roger. Te ya noko Roger mama. Alemba kolinga ngai. Bandeko, mama alobi problème ezate. Nakosalela yango. Nakosolola na noko Roger. Munoko ya ngai. Kasi lisolo ya ngai te. Jeune fille abandi kozela. Atala réaction ya noko Roger ekozala ndenge nini tango bakosolola na ye. Azozela pe mama na biso Mosambeli apesa ye suite ya masolo na bango ndenge bakosololela na noko Roger. Avanda moni mwa mikolo eleki, mwasi ya noko Roger a changé liboso ya jeune fille. Donc moi akomi na mwa ezaleli, alingi susu ko sentir jeune fille te. Ndenga kangaka ya basuki wana akomi ko éviter. Abandi ko boya. Po akende ko aider ya salele misala, mwasi noko Roger abandi ko boya. Ezaleli ya mwasi noko Roger échanger makasi envers la fille ya 15 ans. Moi, na mwasa 15 ans, est juste, mais moi, ça nous corrige, a changé bweli kamunini. Ngane problème ite. Tozala kamalamu. Changement oe uti wapi. Abandi ko observer. Azotalaka. Moi, ça nous corrige, a yini mwana oya 15 ans, lokola likambu mususu. Moi, na 15 ans, lobi non. Ngako nazana mama na ngai. O na pesaka confiance. Malamu nazongela mama. Nakende lisusu kotalisa ye situation oye baka melingai. Mwana akendaki lisusu na mama Mosambeli. Ayebisi ye mama. Na lingi na yeba osololaki na noko Roger. Mama lobi en tout cas mikolo yo naza vraiment ya kokangama na ba programme ya église. Mais, nakoluka les voies et moyens, na kanga en tout cas to solola,
pona ko silisa problème wana. Oui mama, nga na ye kotuna yo bongo pona nini, Noko Roger azo continue kolinga ngai. Et puis na remarqué moi si na ye a changé. Nazo yeba te pourquoi. Maman lobi oh te eza nango caprice azemi. Moi sa zemi azalaka na mwa ba caprice. Kozwa ngo te ndenge ozozwila ngo wana, mona yango normal eza nango caprice ya zemi bandeko. Bavandaka, mona pe a garder ka calme na ye, azelaka kaka mama na biso mosambeli, apesa ye rapport ndenge nini masolo na bango ekolekela na Noko Roger. Lokola sa apesa ki ye toli na ngambo ya mwasi ke kolanda te wani za nango caprice azemi, yo zelanga na solana Noko Roger po ete tosilisa likambo oyo. Mikolo epusani mwa ndambo, mwasi Noko Roger ezaleli wana ezoumela kaka, suka nango aye kobota. Tango aboti, mama oyo ya mwana ya 15 ans na mwana na biso ya 15 ans na leki na bango ya 12 ans na ndako na bango balambi biloko. Babongisi sani ya biloko penza bien. Bakeba kende kotala mwana oya botami. Donc bébé ya Noko Roger. Bandeko biso nyonso toyebi soki mwana botami, batu bayaka kotala mwana ndenga kezalaka. Alors bango pe na konti na bango ya ndako na ndenge pe baza lupango moko, muninga boti auti na hôpital abimi, bake quand même kotala ye na biloko balambaki, ndenge kaka babongiselaka pona kino kotala bébé bakei. Tango bakomi na ndako ya Noko Roger, bakuti kuna ye moko Noko Roger azalaki, mwasi na ye azalaki, mama abota mwasi ya Noko Roger azalaki, bango bake kobaka makuna, bakomi lokola mwana na biso ya 15, mama na ye, mwana ya 12 ans, leki ya mwana 15, Noko Roger, mwasi ya Noko Roger na nouveau né. Mama ya mwasi ya Noko Roger, donc bokilo ya Noko Roger, ye azaki koya na ye chaque jour, tongo, asokoli mwasi ya Noko Roger ma ya moto, na poko ape lisusu, atikali kosokola ye ma ya moto, ake na ye. Do banda mwana ne abotaki, mikolo na zako sala bongo, aye na tongo, asokoli ye ma ya moto, alekisi journée na ye mobimba kuna na poko lisusu, atikali kosokola ye ma ya moto, ake yi. Alors, na ngonga oyo, mama na biso oyo kolo mwana ya 15 ans tango bake kuna ndako na bango mobimba kotala bébé, mwasi Noko Roger tellement ayina na ye jeune fille ya 15 ans, na minute ona zaki na choite asala yeka assembla ya koyamba bango, mais na motema na ye vraiment haine ezalaki kaka. Mais lokola botaki baye kotala ye, azalaki na choite, asaleli kaka semblant, hypocrisie ya koyamba bango. Bafandi kuna na kati ya ndako bazo solola ngonga ya kosokola mai ya pokwa ekoki. Donc mwasi ya Noko Roger ngonga ya kosokola mai ya pokwa ekoki. Mama na yebisi etoke na douche na sokola o mai ya pokwa po ngai na kende na ngai. Mwasi ya Noko Roger na mama na ye babungami ndenge ezalaka mai ya moto babungisi makambo nyonso bakenda bango na douche ya libanda kosukola. Donc basokola mwasi ya tonton Roger mai ya moto epa ya mama na ye. Na kati ya ndako kuna batu batikala kuna mwana 15 ans, mama na ye, leki na ye ya 12 ans, Noko Roger na bébé na biso auti ya kobotama. Mama na biso oyo kolo mwana ya 15 ans amemi bébé. Bazo solola na bango masolo ndenge ezalaka. Telefone ya mama na biso oyo kolo mwana ya 15 ans eleli. Tango eleli abandi kosola na telefone na mwana na nzoto.
wana mwasi ya tonton Roger na mama na bango baza na douche azo sokola ma ya moto donc na kikozo azo sokola ma ya moto. Mama na biso koto amemaki mwana, mama ya ba mwana oyo ya 15 na bébé na nzoto ayambi telefone abandi kosolola na telefone. Tango azo solola na telefone amonaki ke masolo na ye aza kosolola na telefone esengelaki te ndenge bazalaki bongo bango nyonso bayoka yango. Apréféraki a déplacer mokie azwi mwana oyo ya bébé apesi na mwana na ye ya 15 ye mama abimi libanda azo solola na telefone. Na kati ya ndako batikali sikoyo mwana ya 15 amemi bébé leki na ye ya 12 na noko Roger bazo solola na bango kaka masolo ya elongo. Noko Roger amoni ke tokoka kovanda boye te natindisa ba secret. Noko Roger akoti na chambre ake kozwa mbongo abimi na salon po ya kopesa jeune fille na biso oyo ya 15 akende kosomba ba secret. Tangu azo pesa mbongo na jeune fille na biso oyo ya 15 ayebisi pesa ngai bébé zwa mbongo kende kosomba ba secret. Mwasi na ye pe na mama na ye bazo kota na kati ya ndaku auti kosukula ma ya moto baye kokuta noko Roger azo zwa mwana na maboko ya jeune fille azo pesa ye mbongo po etake ne kosomba ba secret bandeko tolanda. Eza matata. Mbala moko mwasa noko Roger a perdre contrôle. A perdre contrôle mwasa noko Roger mbala moko agangi. Yo zoyoka te na mobali na ngai. Ozoyoka te na mobali na ngai yo. Mbongo azo pesa o ya nini? Jeune fille ya 15 ans ye juste. Ngana zoyoka te na mobali na ye kalika munini. Mwasi anoko Roger asuki wana te bandeko. Atomboli cantine. Nga bambango na jeune fille na biso ya 15 ans et raté et zui na bébé. Bébé pasuki mbunzu. Bébé abotami sika. Oyo baboti na noko Roger. Ye mama lingaka beta cantine na jeune fille et raté et ye ko beta bébé bébé pasuki mbunzu. Asuki wana te aye ko kanga lisusu jeune fille. Abandi ko bundisa jeune fille bandeko. Noko Roger est juste. Azoko kakutu ko kabula bango te. Azwi mbala moko mbebe akena niko tika na chambre. Aye ko zongela wana bani ko kabola bitumba. Mama azalaki libanda za kosola na telefone. Amoni nanda kukuna neti ça ne va pas. Ayemba unanda kwa koti problème nini? Wana mwase noko Roger zozongela kaka yozo yokate. Yozo yokate. Na mobali na ngai. Bakomi ko kabula bango wana bazo pekisa donc jeune fille ya 15 azo comprendre te asala nini. Makambu mwasa noko Roger azo bimisa ezo lekela ye bandeko. Ezo lekela ye makambu mwasi ya noko Roger azo bimisa. Désordre koti wana koto ba simba, koto ba benda, koto ba pekisa, koto ba zongisa boy donc eye mabe. Ba pekisi bango wana jeune fille ya 15 ba bimi na kati ndako wana mama na bango azwi mwana na ye ba bimi mwana bébé o ba meme na hôpital pofo ba tonga ye donc matete koti le lupango mais ezoyeba na mutuna makolo te. Ezoyeba na mutuna makolo te bandeko. Moi c'est tonton Roger à réagir boye pourquoi? Moi c'est noko Roger tango akomaki à terme avant bota akomaki kolanda mama na biso mosambeli na église na bango. Mo pe bakomaki pe kokende talaka mwasa zeme sengaka ba mabondeli akomaki pe kokende même na église ya ba mama na biso mosambeli na cadre ya ba mabondeli. Alors
situation oyo tango ye grave na lupango na église kuna lokola ba yebaki pe déjà mwasi ya Noko Roger na sima ya mama na biso mosambeli po ye muta memaki ye ba pasteur ba préféraki ba kovandisa bango po boyoka nezalaki su na lupango te boyoka nezalaki su na lupango te so balamuki na tongo mama okolo mwana 15 kanda oyo kobetelanga mwana na likambu nini problème nini makambo ekomaki na chef du quartier ekomi na ba pasteur bamoni kifu baya kovandisa bango balobi lupango mobimba fo bozala tovandisa bino mpona kokotisa kimia tata lupango alobi ngana makelela boye na lupango nange kosemba tata lupango na bango azala kovandaka wana te lupango eza balokata bango bazala kaka 3 portes mais kolo lupango avandaka wana te me bamakambo nyonso ekomelaki mpe na kolo lupango ye pa ye kopesa mibeko antuka nga na lupango nanga soki boyokani eza te bino nyonso bokobima naza na besoin ya kimia na kati ya lupango oyo esengeli tovandela makambo oyo toyeba nini yango ezokotutinisa bino tata lupango aye bapaster baye chef na bango ya quartier aye mama oyo ya mwana ya 15 ans na mwana ne pe bango wana na tata na bango bapaster balobi mama mosambeli tema yo mto memelaki biso mundimi oyo na lingomba kala te na zemi na ye zala wana mwasi ya Noko Roger pe vanda wana Noko Roger vanda wana babengisi pena mama ya mwasi ya Noko Roger parce que azalaki mukolo acte yango wana esalamaki mama yo pe yaka ozala toyeba mabe uti wapi bandeko tolanda mokili makambo bandeko tolanda babandi kovandela makambo balobi ndenge eza boye topesi parole na Noko Roger aloba Noko Roger alobi en tout cas ezosala nga pasi pe mawa na ndenge mwasi na ngai azo réagir ezosala nga mawa mais en âme et conscience eloko nazoyeba ndenge ya zongelaka ke jeune fille ya 15 atika nazoyeba te mwana batakotika nini ponga nazalaki kolinga mwana oyo nazotungisa ye na ndenge nyonso me mwana tikali kolinga ngai te wana Noko Roger azo témoigner liboso ya bato nyonso na uta ya kotangela bino Noko Roger azo témoigner alobi nayebi te mwana akotika nini pona banda kolinga ye banda kala me mwana oyo alingaka te aboyaka na ndenge nyonso ngana tuza mwasi na mbali te tolingana te parce que mwana aboyaka nga kudunde na zabo na reconnaître ke ngande na salaka mabe ya kolinga mwana me mwana alingaka te alors mwasi na nga zoloba mwana atika akotika nini bato bakamwe bazotalaka Noko Roger babi bon topesi maloba na jeune fille na biso ya 15 ans aloba batuni jeune fille ya 15 ans eza ndenge nini abi en tout cas ndenge Noko Roger utukoloba eza bongo Noko Roger abanda kolinganga banda kala kande tozaka na lupango awa me nga nalingaka Noko Roger te naboyaka na bandenge nyonso à ma grande surprise ya komona ke mwasi ya Noko Roger azobisanga natika nini mais eloko kaka ezoyelanga na motu nazo reconnaître ba période moko boye na sololaka na mama na biso mosambeli ya katikati na yebisaka ye mama solola na Noko Roger ponga na bangaki na monaki yango eza danger
nayebisaki mama ate ya kutu noko Roger alemba kolinga ngai. Mama ayebisaki nga akosolana noko Roger akopesa ngai suite. Mais mama amipeseli nga suite te. Noko Roger pe alembaki te kolinga nga azokontinue kaka kolinga ngai. Mais eloko na remarka kaka ke mwasi ya noko Roger achangeaki. Eloko kanga nayebi kati na makambo oyo yango oyo. Ba émotion komobima wana bandeko. Mwasi ya noko Roger azotala ndenge mobali na lobeli. Atali ndenge jeune fille ya 15 ans lobeli. Mama ya jeune fille ya 15 ans azokamwa. Mwana ngaza na likambo munene boya bomba na motema. Oyo ngai mama nayebi te. Epesi ba émotion. Batuni lisusu jeune fille jeune garçon ya 12 ans pardon leki ya mwana ya 15 ans. Yo muto tikalaki na bango kuna na kati ya ndako. Po mama na bino akendea kosola na telefone. Mwasi ya noko Roger na mama na ye bakendea kosukula mai ya moto na douche. Yo omona kinini na misu na yo. Mwana 12 ans lobi non. Tozala na biso kaka kosolola. Noko Roger alobi ke atindisa ba secret. Tango ake kozwa mbongo na kati ya chambre, aya azopesa yaya akende somba ba secret. Azwa mwana azaki na maboko ya yaya. Mbala moko tantini tango bazokota bauti kosokola mai ya moto, bauti kosokola ema ya moto. Mbala moko abandi koloba makambo ya lobaki wana. Abwakeli yaya kantine, ezu yaya te ezu na bebe. Abandi kobundisa yaya. Wana explication ya mwana o ya 12 ans po ye pa zalaki mkolongo wana. Balobi te. Il faut tokene na likambo oti na suka. Tala ke sige sangani ba pasteur ba kolo lupango ndani ya quartier chef ya quartier. Bazo lande la penza likambo donc tin. Bazo lande la penza likambo. Bandeko. Batu bayebo vandisa makambo bazali Batu bayebi ko vandisa makambo bazali ngo penza ke bazo vandisa penza makambo na bakena ngo penza tina suka. Batu ni mwasi ya noko Roger. Mama, okoki kosunga biso, opesa biso explication ya kotomboka na yo ya jour oyo bauti ya kosokolo mai ya moto. Bamaloba nyonso oyo bimisaki elingi koloba nini? Maloba na yo o biso tozo kanga mingi. Oyo yo zongelaki mingi. Ozoyoka te. Azoyoka te na likambo nini. Po tolandi ndenge noko Roger uti koloba. Tolandi pe ndenge jeune fille na biso ya 15 ans lobi na mwana ya 12 ans. Siko toza na mposa toyoka yo bandeko. Eza matata. Mama na biso mosambeli tanka bapesi liloba epa ya mwasi ya noko Roger asengi bolimbisanga mwa muke nazwa eloko na ndaku nazozonga. Alinga telema na kiti po akende. Mwasi ya noko Roger abandi kolela alobi akende te. Bandeko batu baye juste akende te pona nini? Mwasi ya noko Roger bandi kolela. Mama na biso mosambeli asengi azwa mo eloko na ndaku azwa kozongela bango esika baovandisa makambo. Mwasi ya noko Roger na kolela nyonso alobi akende te azalawa. Papa se bayebisi asali nini mama? Ye mutazo lelisa yo? Abi oui. Ye mutazo lelisa ngai. Azo lelisa nga na ntina nini? Mama na biso asungi te. Soki lelo yo to bendani na lupango awa, to bundi ba makambo nyonso o eleki awa. Eya kokoma tina niveau mwana nanga apasuka mutu. Moluki makambo eza
moluki makambo eza ye. Moi ça noko Roger. Sika koluka ba problème. Maman Musambela sali onini. Moluki makambo na ndenge abi moluki makambo ezali ye parce que nalandi bien ndenge mobali nanga uchi koloba. Nalandi susu bien ndenge mwana 15 uchi koloba. Alors moluki makambo eza mama na biso Musambeli parce que ye jeune fille alobaki ke akende kopesa mobali nanga toli. Akende kosolola na mobali na ngai yango ezalaki demande ya jeune fille na biso ya 15 ans. Mais mama na biso asalaki bongo te. Mama na biso Musambela asalaki bongo te, ye ayaki koyebisa ngai mwana oyo ya 15 ans oyo tosalaka ne na lupango azo bima na mobali na yo. Yo luka moyen okanga bango. Yango esalaki ke na changer caractère liboso mwana biso ya 15 ans. Na koma mutu ya ezaleli na yina ye. Na koma ekaka kobaluka ba makanisi na mutema na ngai na kokanga bango mukolo nini? Pona nini? Pona makambo mama yebisaki nga. Alobaki na nga na bomba ye. Mingambo na sala ba effort na kanga bango. Na meka na bandengo nyonso na kanga bango te. Yango kande zako baluka nanga kana mutema. Ezako bimalokwa kaprisa zemi mezaki kaprisa zemi te. Makambo oyo mama ase ayebisa nga yango ezaki kobimisa ba kaprisa wana oyo ezako mona na lingi lisusu mwana na biso ya 15 ans te. Mukolo oba ute kosokola nga ma ya mote pa mama na biso tellement makambo ni zala nanga deja na mutu nalalaka nango nalamka nango nalala nango nalamka nango na linga kaka na yeba na kokanga bango mukolo nini. Tangu na mona ki action wana mbala mona réaliser ke makambo na yoka eza ya solo lelo na kangi bino. Oh bandeko batu nyonso balembi. Batu nyonso balembi. Mama na biso Musambela kitisi mutu na se. Mwana 15 ans bandi kolela. Mama nasala kiyo nini? Vérité na nga moko na eko yebisa yo. Mama yo baloli yango mama. Kolo mwana ya 15 ans aye mabe bandeko. Ba pasteur ba yebise mama zana kimia. Zana kimia mama. Nzamba lingi bino mingi. Yango memi likambo oyo na boye. Noko Roger aye juste. Noko Roger aye juste. Ya kotala raisonnement ya jeune fille ya 15 ans. Akomi na niveau ko senga lisungi. Poete noko Roger lemba ko déranger ye, mais tale pa ya kende ko sengela lisungi. Tale pa ya kende ko sengela lisungi bandeko. Esali pasi. Esali pasi mama Musambeli. Mama osungite mama osungite. Merci nini opesi na mwana 15 ans. Litei nini otei ye. Bakokaki pe koboma mwana ya 15 ans. Parce que moi c'est Noko Roger azalaki déjà bien informé. Tala trouble luki kati na lopango mama. Otutisi batu. Oningisi batu. Nzoka nde mobomiza yo mama. Otie kosambela na yo wapi. Tala sono yo kisi na ba pasteur na yo.
soni oyokisi na lingomba na yo osambelaka na quartier mukambi ya quartier na opa aza wana amonaka yo ntango okendaka ya nyonso tu na eglize. Mama osungi te mama mosambeli oreagir mabe makasi. Soko monaki kokokoka likambo oyo te fale ozongisa jeune fille wana akende kosola na baparent na ye biologique ou bien yo moko mbelo sololaki na mama na bango ke tala situation ozana na kati na lupango me yo ozwi oketeka mwana. C'est tout à fait normal. Moi c'est Noko Roger a changé. Moi si moko te akoko sepela soka yokeli mobile ne likambo bongo. Donc mama yo falo jouer rôle moko ya makasi na situation oyo. Mais maman obeti mabe. Obeti mabe mama obimisi penza mate ya mabe makasi. Yo mutokenda ke église mama nakata lupango bayebi yo nde penzo vandisa liloba. Tala bambomo bimisi. Oyokisi ba pasteur na yo soni. Mobali na yo wana na bana bavandi. Soni nino pesi bango. Mwano ya 15 ans. Akobano respecte yo lisusu. Mutapesa ki yo confiance. A considérer yo. Ayeli ombala ya liboso solola na Noko Roger. Ayeli osusu ya mibale na moni mosa Noko Roger a changé. Okozala ta na motema ya bolingo te ya mawa te ya ko comprendre ke na luka na bongisa. Mais otiki makambo ekoma tina niveau ekomeli. Eza kitoko te mama. Eza kitoko te. Tangu tozo sambela. Toyeba o tokoki kosala mama na bakaya boye. Na bakaya boye mama. Batu nyonso bazako féliciter o na lupango parce que osambelaka. Nzoka nde kati na yo ba défaut. Kati na o ba défaut ezalaki nanu. Tala ndenge nzamba bimisi yo mama. Tala ndenge nzamba bimisi yo. Mama mosambeli mama. Lokolo lemba na oko mela masanga. Lokolo lemba na yo kindumbo si obala na yo. Lokolo yibaka na o lisusu te. Yo moneka ke masumu o esengeli yo olongola yangwana kaka. Ebongo likambo yo ke ko balula. Likambo yo ke ko balula mama. Eza masumu te. Eza masumu munene. Opesi pasi na ba pasteur. Matei nyonso bateyaka yo. Bambuma oyo bimisi yangoyo ya kopanza ya kobalula makambo. Pona kota masanga ozalaka na o lisusu te mama. Batu nyonso batemona ko na lupango melaka masanga te. Oza ndumba te, oyibaka te. Metale siko yo kokangamela na eloko moko ya muke. Kobalula makambo. Eza mabe makasi. Mama. Noko Roger, en tout cas teyama. Noko Roger teyama. Teyama makasi. Kozongela wasusu likambo boye te boza lupango moko si obali. Pona nini kosala biloko aboye. Jeune fille à 15 ans, félicitations maman, na ndengo zala eko boya. Mais makamusu se zalaka, lokolo zalaki na yo contre. Yebisa ba parents na yo. Yebisa ba parents na otamusu soko yebisa ba parents na yo, mbele komi na ndenge komi boye te. Mama na biso mosambeli teyama changer. Soki ezali ke yango defunde etikalaki kati na yo, osambelaka na yo me otikalaki na mo ezaleli ya kobalola makambo lokwa nzamba bimisi yo, profiter o changer na yango. Ngama opende na vanja wana teyama. Eza leso munene. Baka boyeye la kabiso.
ba jeune fille na biso ebele bazalaka apesi yo confiance. Aye kosola na likambo aye kotalisa yo. Réaction na ngai ekozala ndenge nini? Bambuma nini na kobimisa na bakaya boye? Na teyama esika na vandi. Po nga pe naza mutu. Nga pe naza mosambeli. Merci beaucoup na bino nyonso. Bolandi ngai suite fin yangwana ya mama na biso mosambeli. Soki ezalaka live, peut-être mutu na mutu alingaka pesa conseil na mama mosambeli, conseil na noko Roger, conseil na mwana biso ya 15 ans. Mais eza live te, donc atambala ya sima soki okazo ekomonana to sala yango live comme ça mutu na mutu ayeba ko pesa conseil na situation ya boy. Pona ngai na monike moi oyo nazalaki nango ya kokomisa na mama mosambeli yango yo eteyi nga pe na ngambo na nga parce que naza muntu na teyama po biloka boyelaka biso. Nazo profiter kopesa ko souhaiter joyeux anniversaire na mama na ngai Nelly Mpemba na Londres. Joyeux anniversaire mama. Bandeko nyonso ya Londres. Na pesi bino bambote ebele. Merci pour na rolanda ngai. Partout dans le monde, vraiment na pesi bino ba merci. Bandeko ya États-Unis, bandeko ya Canada, bandeko ya Brésil, bandeko ya Europe mobimba, Afrique mobimba. Na pesi bino ba merci vraiment mingi. Bolemba ngai te mwana bino yeyo, leki na bino yeyo, bo pesa ba conseil, ba remarque na koyamba yango. Eza pe déjà na bandeko mususu pe ba benginga, ba pesi conseil, ba salinga ba remarque, en tout cas na sepeli makasi, na sepeli makasi. Merci beaucoup, vraiment merci. Na bino nyonso bo s'abonner déjà. Na bino nyonso bo partager vidéo. Na bino nyonso bo zoko aimer, like vraiment. Na pesi bino merci mingi na bisika o bojali. Nzamba sunga biso kalate na zoyela bino lisusu na lisolo mususu. Merci tokutani kalate.